Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse partout où vous nanga. Votre bien-aimé Maman Anne Kalamba et Maman Tolonase. Nous sommes bien-aimés à www.tolonase, ici à Tolonase. Nous rachetons les temps car les jours sont mauvais. Jésus-Christ revient bientôt. S'abonner à notre chaîne, vous ne serez pas déçus. Jésus-Christ revient bientôt. Bien-aimé dans le Seigneur, Maman Tolonase, c'est un voyage à Dibosso, na mnogobi que Maman Tolonase yaka na makambo malamu. Maman Tolonase yaka vraiment na masolo ya Nzambe. Maman Tolonase yaka na conseil. Partout dans le monde entier, il y a Tolonase oyo bayebaka ko partager message ya Tolonase kolo Yesu amona bino. Bao bazwaka 2 minutes ya kotala Tolonase. Bati yango na réseaux sociaux na ba Facebook na bango Nzambe apambola bino pe ba obo komela biso ba message en tout cas tozozwa ba message na ngolu ya Nzambe soki kolo Yesu apesi biso penda ba moyen pe makasi to koyeba penda ko améliorer musala penda pote musala eleka vraiment makasi malembe na nguya Yesu Masia tokokoma bien aimé de le Seigneur to bondeli pote to kota vraiment na lisolo o na ebiko memela bino. Papa, nous te bénissons, nous te glorifions parce que tu es Dieu. Merci Seigneur parce que tu as permis que les lots nazala liposo ya ba bien aimé nanga bonne santé pe bango sikanyo sobaza na monde entier baye bako landanga Nzambe na tikli solo na biso o tuzo solo na maboko na loboko na nguyeza la likolo na biso makila na ona yi makila Yesu Masia mwana no abolingo o esopana ki pona biso na ngomba Golgotha e bako zipa banda kunyo soto sika oyo film auto vidéo oyo kokota esika mutu nyoso to akotala témoignage Nzambe tikaki na nzela na makila na Yesu Masia na nzela na molimo mosantu yeba kopesa biso lisusu mayele to bondeli boye na kombo na Yesu Masia amen amen. Bien aimé za bino molobeli évangéliste Anne Kalamba Maman Tolonase la liboso na bino parce que bien aimé naza na histoire to témoignage moko de secret to partager comme d'habitude ndenge to mesana ko partager ba na Nzambe esika no so bokolanda ngai bien aimé na biso moko o aza caché asa siko na mboka France atala kapé be mission na biso asa pe abonné na Tolonase ba mikolo le kaki aleke kotala Maman Tolonase ndia kaki kubenga nga naza vraiment na ba dossier tala livre tala pa cahier nazo koma mais na bana na musala Nzambe na musala oyo vraiment ya kokeluka lipa ndezo pesa penda batante potango nyeso na kotisa ka ba témoignage o ba bien aimé bazo ya kotikela ngai ba témoignage eza belé to koyeba penda ko se fortifier ba témoignage eza belé to za koyeba penda ko partager po na lokumu na Nzambe. Bien aimé dans le Seigneur, bien aimé na biso moko akufela ki mama akufela ki mama na Afrique. Il y a français, aza nationalité française mais aza congolais, aza congolais. Bien aimé na biso wana akendaki azaki na Paris aza na grand frère na yaza na Belgique. Grand frère na yaza na Belgique aza mutu mo abujaka trop et tout bobika makambo ndenge ezala na mboko yo grand frère mukanda na Belgique ba retiraki ye mukanda. Tant ba retirer grand frère mukanda, grand frère tellement ça mutu o abuja trop asala papa mamne belé ça mamne belé a commencé ko salela mukanda ndeko na ye ya mobali lokola baza vraiment ya kokokana baza pe kombo moko akoma ko salela mukanda ya ndeko na mobali ya ba français ko salela salela mukanda na ndeko mobali ya ba français asomanda kuna mukanda na Belgique na kombo ndeko na ye et tout et ko sala ke bavanda soka za na besoin ya mukanda lokola ye bna za mali konza famille makambo amboko esimbela ye aza na mutu amona kama quelque chose ayidaka pe ndeko na ye oyo ayebi kozala na mboka France lokola pe asala makambo na mukanda ndeko na ye do bayoka na rabie baza bana mibali bango mbale ya na leki balandani tata moko mama moko. Bien aimé, s'abonner, partager le message et zalama la mumi pour dans le coup Nzambe pour votre site Tolonase kende liboso bo s'abonner bien aimé massivement partager pe message oyo yo kota le pe bande comme susu o tam susu bako ko sunga bango pe na conseil c'est vraiment vrai témoignage vrai. Bien aimé na biso maman na bango papa na bango sa kufa maman na bango ko kufa na Kinshasa petit frère
grand frère ayebisi petit frère na ye o azaka na France o aza mokanda ba français o ye asalelaka ayebisi petit frère na bi faut tokendelela mama na kini faut tokekunda mama biso mbale bona petit frère binga na osala te tani na ba contretemps mon petit frère avant na awa azaki na mboka oyo mais azaki na mboka Nantes avant na Nantes azaki na Nantes azangi mwasi ya mundele abotai mwana moko na mwasi ya mundele mais libala ngo pe simba itebi kaka ba mabala ngo bandeko na biso ba mwindu basalaka na basi ya mindele simba kite ndeko ya ko se retrouver na Paris quelque part na Paris ndeko na biba ke kunda mama na Afrique bien aimé na ye yaya na ye asombeli ndeki ne mobali ticket ye yaya kuna na ndenge ya Belgique azui tenalier leki na ye na mukanda na ye na passeport basimi nzela bakekini kokoma bakoma na kini bakuti pe bembe ndenge esalaka ba démarche bien aimé babimisi ebembe bakundi mama na bango baleli mama na bango na ba bonne condition basali un mois na kini deuxième mois au banolandala leki loko azaki mwa bakwiti aza mutu moko pena leki komelamela aza mutu moko alingi kosalaka na mwa baeta moko abien te azali kozala mwa kidiba mwa moke yaya na ye mutu abandeki kozala na mikanda na ye nyonso tu mpo ete ye mutu asombaki biye bakendaki ye mpe mutu akosala makambo nyonso tu mpo bazonga nzoka yaya na se wana bien aimé azalaki na makanisi mabe tata moko mama moko bible elobi tokozala na bineni même na famille na bafakati ya mabota na biso donc eza biblique eza eloko moko te kokamwisa eza kaka témoignage oyo bien aimé abengi nga alobi mama ana boseli makambo ekomela ye nga pesa beta lisolo ya makambo ekomelaki nga ekopesa pe mayele na bandeko mosusu mpo natalaki yo namonaki vraiment mosala ozosala atuka nzambe apambola yo napesi mpe bien aimé na biso wana esika azali mbote merci na baencouragement na yo merci na soutien na yo vraiment na tolo na se entuka esali biso bien aimé dans le Seigneur s'abonner à votre chaîne www.tolonase.tv. Ici nous à Tolonase nous rachetons les temps car les jours sont mauvais. Jésus-Christ revient bientôt. Esaïa Bino, évangéliste et Mopandi Sango, Maman Anne Kalamba et moi c'est Mokondi, Maman Tolonase. Bien aimé to solo là. Ngata ona yaka na yebisaka bana nzambe, na yebisaka ba peuple ya Tolonase, na yebisaka basali na nzambe ya Tolonase, po te batu nyonso to bat lingaka kotala Tolonase, baza basali na nzambe, pona Tolonase toyaka pona kofinga te, toyaka pona kochola te, toyaka pona koina te, toyaka pona kopesa na conseil. Mutu moko azana likambo moko eleki kilo, mutu moko azana histoire moko ko partager na baninga, akoya na ngoba mama Tolonase, abengi mama Tolonase. Après cette histoire, n'est pas moi qui a témoigné. N'a pas de vendre dans les réseaux sociaux, n'importe quoi. Oh, bolumbo moi si et comme eloko moko ya pamba n'importe quoi na ba Facebook na na bato na ba YouTube na biso que total la kamate ya total ka ba témoignage comme ça. To partager quelque chose ya bien et ça la bien que le soit pas la biso partager. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des connaissances où tu as simba à papier. Quand simba de quoi simba à papier, les gars monique, bah 27 mois 2 jours à mon aïe, tu vas savoir comment tu as deuxième mois. À ça 2 jours dans le pont, on a bon à mon âne de connaître mon bas si mon bas c'est ma bima qui quand des ara. Pourtant bah comme les pas na bango bah pe bah tout monde bah bongi ça pe pas na bango en tout cas de quoi na mobile à Belgique. Azapa ça bla mutu amona ka moi eloko abongisa pene pa na bango na ba condition moko abio pena ke so mutu apoto akei akoki pe ko fanda bo na bo ba vande kala lopo na bomba fane na flatité asali 2 jours azomona ndekonite atuni bandeko mususu bandeko ne mususu ya basi ne ambe babite azalaki abimaki lobi mafaka zonga zonite 3 jours 4 jours 5 jours comme une semaine après tel bateau ya poto ya Belgique ba beti li solo na mutu moko à Paris ke ndekone aza déjà na Paris aza déjà na Belgique ndeko asili maye la bi oh mais biso to yaki na ye ya koki kozonga ndeli to kokunda mama to kundi mama to siso kunda mama koma ya koki kozonga saka sala ngai sin to yaki na ye biso mibale bien aimé dans le Seigneur landa li solo le cœur de l'homme est mauvais le cœur de l'homme est mauvais. Bien aimé atikali na kini sans mukanda ndeko na mobali azui mukanda azui passeport akizongi na ye na poto atikili kine ya mobali na kini bien aimé mutu asala kata kene na mbongo te loko tatikeli pe mbongo tatika ndeko na mobali ndengwana
mwana mobali wana souffrir boy nani akokotela ozana eloko te na ba famille na biso ba africain lelo bakoma kopesa lokumu na mutu aza nango oyo wana aza nango asungaka famille lopango bavazo vandela na kine ye mutu asomba yango doki batu tu baza na sama makolo na ye ndeko wana ya mobali awa aza na mwasi te na mwasi mundele libali sesilaki eloko atikalaki nango ya malonga kaka mwana bien aimé poto kata lisolo pende kende mulai te bien aimé na biso wana asali na kini boye lipape komi na katikati ya makolo akende na ambassade na biso bandimaka te azonga boye bandimaka te asali ba démarche nyonso abengi bandimaka te bato bauta ba Nantes bazokende kini bazokuta ye na ba position wana ezosala pasi mwana pe ya mukie atikaki mwana na ba âge ya ba 12 ans ya ba 12 ans bien aimé na biso bien ba 12 ans 11 ans bien aimé na biso abeti 7 ans abeti plus de 7 ans 8 ans na kini ndeko na ya yaka kini ta bengaka ta yambaka téléphone te loko te ake na ambassade de l'accès ba photo rien moi c'est mundele pe na mwana baso évoluer na ndenge na bango ba petit ka ya quartier lokola mundeko na biso na za pe na muta solo la rabia azaki pe na muta libanda abana kozana ba garçon ba jeune garçon ya ba congolais na mboka ya Nantes très bien nasi bandeko bele o basana Nantes to yebani na bango ba yebi solo oyo bandeko musu pe na France na Paris o tam musu to vanda na bango pe côté moko ba tala solo ba yebi ki solo na nani nazo beta bien aimé dans les seigneurs landa solo bien aimé na satika pendant 8 ans 9 ans ba blomane mwana et ko sala ke batu bakenda akini so ayoki kaka mutu mo bazakini na kini aye akutana ye mutu mo bazakini na poto aye la kini akekuna bakutani mutu mo bazakini na poto aye na kini bakutani bien aimé et ko sala ke batu siko ya nati ba jeune garçon nati ba komi ko approcher mwana wasa kolaki mwana koma déjà na ba 17 ans ba 18 ans si je ne me trompe pas mwana sakolaki penza ba komi ko approcher mwana ba jeune ba ndeko na biso ba africain ya ba congolais ba komi ko approcher mwana o ba vanda à côté mwana mwasi ya bien aimé na biso wana ba komi ko sona mwana bonjour mwana leki ka ba tout ça ba camarade papa na yo tout ça ba bande ko papa na yo mwana leki comme so ba bien aimé ba zui pena mwana park ba vandisi mwana ba sukoli mwana cerveau ndenge zabo biso to yebi papa na yo papa na ngai komo na yebo abi oui tala ba photo na biso kutu yango na papa na yo tala ndeto zaka na papa na mboko tala ndeto zaka na mboko mais tala photo oyo ndeko na biso moko akendaki Congo na mboka ya papa na yo tala photo ya papa na yo lakisa mwana photo mwana tala photo ndenge monele papa na ndenge kuma poussière mwana ndenge monele papa ndenge papa kata na makolo soki ndenge ni abita papa na azo souffrir mais maman na yo ayebite tala ezalaki boye ça ba beteli mwana liso mwana bi mon père mwana mundele frère français moi si français ya tongo moi si français ya tongo kolo eso pambola biso bien aimé le cœur de l'homme est mauvais le cœur de l'homme est mauvais bible bi muto akoza na binemi na famille na ye eloko nini ndeko na biso mobali asala mabe ya na ngai tika na sunga ndeko na ngai mobali babotoli mukanda asombi bandako na kombo ndeko ne asali makambo nyonso asala makambo tu na kombo ndeko na ye à défaut que tu me connais na Paris à attends ça ça va démarche mon soir au sala à au sala monter parce que mukanda na yeza na Belgique et pas ndekona histoire vraie ba beteli mwana lisolo mwana wana zui nini photo wana kene na pas maman na yakene ko lakisa maman na ye après mwana na zaki photo wana kene na pas assistance sociale mwana ki a luki assistance sociale mo na Nantes a leleli assistance sociale tanga zui photo moi le ko ba bino mobika bana biso a poto baza na ba loi na bango baza pe na ba droit na bango pe ba yebi ba droit na bango nde assistance sociale on a vu ko contacter ba éducateur à mwana ba sololi ba bengi ambassade na ya France à partir à Congo bazui ba vrai papier à mwana na sa kombo moko na papa na ye bazui papier na ye batini ba binenga za na ba yiba papier na ye boy na boy mutu moko azo saela mikanda na ye so boko ko pesa mutu wana visa po eta zonga be mwana na sali ba démarche to aleki ba tribunal ni ka mboka poto fo zo ba rendez-vous fo sala boy mwana na lemba ite mwana na mobali asalaki makambo tout bien aimé na biso après 9 ans 10 ans ayesu ko se retrouver awa na mboka ya France bien aimé dans le Seigneur na likambo boy
bien aimé na biso wana nga pona nga tant qu'évangéliste na oyebi c'est ka limbisa yaya Bible le but derrière chaque acte il y a un esprit donc pona nga Anne Kalambai mama tolo na se mwasi ya mokonzi na yebi ke yaya zalaki animé na milimo mabe po ete okende kosala ndeko na yo bongo mwana ya tata ya mama na yo libumu moko okende kokoma ni na niveau wana il faut zalaka mutu moko oza animé na milimo mabe po mutu asala likambo ya ndenge wana donc bien aimé na biso pona nga ana na sengi ke alimbisa yaya na ye amona 10 ans wana ya bapasi nyonso tu wana pamba amona kozanga kolia kozanga esika kolala wana nyonso pamba selo bien aimé lobi mwana tanga azosala ba démarche wana ye pa yeba ite alobi alopasi moko bandaki kokende kofanda ambassade ya France batindaki bato na adresse wana nzoka na adresse wana ye asi alongwaki na mokolo moko bazalaki na Kasavubu na kati ya pépinière abi na Kasavubu na kati ya parc monde na zamba mo bazamba na biso kakuna ya bakongo wana na côté ya parler du peuple abi nango moni parler du peuple na ngambu koto mo bamba nzete wana milayi ezala wana abi na zali na bandeko mo boto nofana mo na Kasavubu na Christ roi to nofana na serba nzete wana abi tozana ki jour musu na serba nzete wana tosola esprit mo ezotina nga kaka na beta tour nakende ko rendre passe nazalaki visite quoi esprit mo ezotina nga tant na obeta lisolo na kanisi prophète José Yanda mon papa mon père spirituel prophète José Yanda mosali ya nzambe ya solo na bandalungwa que le Seigneur te bénisse papa tango azotala témoignage oyo azoyiba nani nazobeta lisolo parce que bien aimé na biso wana azalaki pe na église ya papa José Yanda avane ko vanda wana ngai moko itaki mama Anne Kalambai mama to na sena yebaki ko mima bien aimé na biso tant on a kene na Congo na kutai bien aimé na ba eta wana nazwaki bien aimé na biso na kene ko présenter papa na nga molimo peta nga na zonga ki na nga na poto eloko na pesa kene seki na ko kabelo mbongo po na kabela ki mbongo na batana saki na kini me na suka nango na ki ko kabela bien aimé na biso Bible espèce bien aimé na biso azali akoyuta la témoignage akoyeba kamni na zoloba na bombi kombo na ye na pesa ki Bible pe na présenter ki na maboko papa na père José Yanda papa José na simata batikale na ki na continuer ki ko lendisa ndeko continuer ko ozala na ndeko a même mikolo mususu ndeko bando la na église mais boyebi ka biso batu moko ozokoka pena via église te donc pour Bible ezebisa biso soki nkolo abengi o te bene me yo kokoka koya na makasi na yo moko te yango moni ya mo bano sala bien aimé na biso za ya mo likomo libanda likomo na kati mais kolela na ye kolela ya intercesseur oyo ya papa José Yanda bande kolela na faveur na ye nzambe yaki ko toucher motema ya mwana pe nzambe yaki ko sala quelque chose akotinda au secours na nzela ya mwana ne ya mobali na mboka France bien aimé na biso avandi na kati aza esprit mo ezotinde kaka kebeta tour esika azalaki abengi ndeko moso ya mobali bazalaki na biba toleka kaka nde baya mibali bazala tobeta tour ntango babeti tour nde mpasi bakendaki na lopango wana ntango bazoleka na balabala nde mama moko avanda na lopango wana abengi ye ayebisabi mais yo avant-hier bayaki koluko awa na bato moko soi-disant baresponsable ya ambassade ya France baza na besoin na ambassade ya France abia bato ambassade ya France na baye koluka nga na kiki na tala 10 000 fois na sali ndenge ne surtout bayamba nga te baoya koluka nga baoya luka nga pona ninde petit na ye wana basali na bivier to kende na ambassade ya France ngo lokwa bango mutu bayaki koluka to kende to ketala to kende koyoka soki eloko nini o bango bayaki nango tant petit na ya lobi na ye bongo nde bayebaki kosimba nzela bayebaki kokende na ambassade tant bakoma na ambassade à se présenter bayebisi fanda tant afandaki nde bayaki koyamba ye na bureau wana baexpliquer ye makambo nyonso surtout bien aimé dans le Seigneur ndenge pardon caméra etengami baexpliquer makambo surtout ndenge elekaki et bayebisi balobi ke ozokende bazoyede ti jeudi bayebisi prépare to ozokende samedi nzamba semoli loboko na bomo ya bien aimé na biso lelo bien aimé na biso wana zonga na mboka France avandi na kimia azosala nyonso na kimia azongela mosala na ye ya pamboli nzamba zo lokumu témoignage okutu na bosa nango lokola bien aimé na biso abandaki kotala biloko biso tosalaka nde ayaki korapele nga yango moni na leki na pesa témoignage bien aimé que ça soit tani o makambo no ezowumela
que ça soit tanine o makamune zo umela, que ça soit bambula boni o munguna se azo résister na bomo na yo. Jésus-Christ est Seigneur et Jésus-Christ revient bientôt. Bien aimé, nyoso to sala kana mo yase et futa makana mo yase. Nyoso to kosala na se ko futa makana se. Donc bien aimé la le Seigneur, nzamba zanzamba, nzamba ebi ba innocent. Nzamba yebi ba innocent, nzamba koma kombo ba innocent, pa koma ka mikolo nyonso tu mikolo nyonso makambo oyo oyo ezo sala manambo na tina monde entier na buku ya nzambe bien aimé ezali. Yesu ayebi yo. Azo yo kape kolela na yo. Ayebi pe situation za na ho. Mais na yebi si yo kaka comme Bakuk attend. Yesu makoleza na nzela ko ya ko résoudre problème na yo. Akoyana au secours na problème non. Bien aimé na biso azonga poto azongela musala za tranquille. Na ebite siko na minute o relation nini oyo ye na grand frère na ya Belgique bazana ngo. Na ebi relation nini bazana ngo. Na ebite ba raison nini oyo ya pesa ki ye. Pourquoi ça la ki bongo? Le cœur de l'homme est mauvais. Derrière chaque acte, la parole déclare, il y a un esprit. Regardez ba acte ya vie na yo ozo poser na vie na yo bien aimé. Et ça, derrière Nango. Et ça, Nzambe, derrière Nango. Et ça, Satan, yomo kozwa réponse. Et kota nanzela Nzambe, luka Nzambe. Bible le bito bate la motema na biso, koleka nyonso. Yamonde, témoignage na yaki na bina, yaki bino beneme pour fortifier mon tout mon corps. Nous sommes à www.tolonase ici à Tolonase, nous rachetons les temps, car les jours sont mauvais. Bien aimé dans le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. C'est qui a bino molobeli, évangéliste Anne Kalambay. Soki Jésus-Christ a été tokutani na ba témoignage Jésus ya bien aimé ba témoignage le kinge belé bato auti langa ba audio na so continuer koyoka na so continuer koyoka bato ba auti langa ya kokoma na ba SMS bato ba auti langa bien aimé ya kokoma na ba messager to continuer ko sola na par Nzambe tika mutu moko ko na témoignage est fortifié. Merci, bisous. Je vous aime beaucoup. Na profiter na saluer peuple Nzambe ya mema bana nyo surtout ya mema ya mission évangélique les messagers de l'alliance Sikanya Sobozani kolo pambola bino bien aimé yo okutani na vidéo ya mama to na se ko le kateza évangélisation nyo so ozo sala bien aimé dans le Seigneur pona Nzambe. Je salue de Tim Pia ma fille chérie, je salue Gladys Luko Kimolongi Nzambe, je salue Igeti Toto ya papa Patunginda, je salue maman Bibi Shintsuka ya papa Lumière. Je salue mon mari, pasteur Carlos Kalambay, et je salue mon papa José Yanda de Prikini Bandalungwa. Je salue ma grande sœur. Quand je parle de Bandalungwa, on a tangi jolie Mayala te Mayalos na Coca-Cola kate de jolie Mayala de l'Éternel Kolo Pambola. On a tangi na Belgique na mon évangéliste Emerance Mayala na tangi na mon pandi na moni Adrienne Mayala. Félicité Mayala Kolo Yesu apambola bino ya Alec Mayala na Saint-Denis Nzambe apambola bino soki Kolo Yesu ayete beleme tomonani na ba vidéo ezoleka mon mari pasteur Carlos Kalambay. Bisous, que le Seigneur te bénisse. Yangai Eli Yanzambe mon fils bien-aimé, Eli Yanzambe mon fils bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Merci, bye bye.